Bandeko nyoso bolandaka biso bandeko balandia Irsil Botelo TV naza sûr toyaki liboso na bino pona ko informer bino eloko o nini ezoleka na nzoto ya comédien na biso to pe na santé ya comédien na biso bui. Alors bandeko nanga na minute o toye ko informer bino sango oyo ya pasi sango oyo vraiment ya malamu mingi te. Ya bui na minute oyo situation na ye na minute oyo ezokende ko changer c'est ko changer. Yaboui na minute oyo résultat malonga ezate na minute o situation na ye ezakaka ndenge moko ezoya kaka pure ezoko makaka pure na ndenge moko o bokoki ko imaginer te eza pasi pe mawa bandeko nanga pasi pe mawa maladi ya bui euti wapi euti kaka na maboko ya comédien bandeko to sola pembe lelo na olinga pato sola vérité na bino pona likambo o ya bui epesi batu pasi epesi vraiment batu pasi likambo o ya bui komona ya bui aza comédienne moko azakana na ba ranking te na siton na yaki liboso pona kolobela likambo ya bui na betaki eloko o pona kolobaki ya bui aza comédienne moko azakana ba ranking te ya bui aza comédienne moko no tomona ete aleki na TV aye kofinga mutu aleki na TV aye kolobela polémique aleki na TV aye kolobela barando ya basila na ba belle vie aleki na TV aye kolobela no tomona ya bui na biloba lobate. Et puis en réalité des choses boui ndenga zalarana alekaka na ba émission bilekela te ke aleka na émission moko boye baloba ki bazongisa ki ekenda ki ezonga ki ya bui ya sala ngote. Bandeko nanga eza pasi epesi pasi pe mawa la famille situation ya bui epesi pasi pe mawa na minute oyo baucho memaye na église a pasteur de la foi asambela pona ye pasteur de la foi yaki asambelaki pona ya bui daba Marie Jeanne Bazana na minute oyo baosunga kai kokenda ka hôpital kozonga donc situation ya bui eza vraiment malamu mingi te malgré nenga azomona susute. Mais chose grave à jouer qu'à théâtre. Pourquoi? Parce que Anna Lissungite. Normalement, ce qui y a pour les na Lissungi moko makasi, que gouvernement sungiye, que batu pena makasi, na tout na ono batu bambongo bomi kumisara bozala wapo. Bozala wapi. Ya bui soka zaki na batu mo ba osunga ye. Alinga kite ayo sala théâtre na ita o ya zanango. Na eta oya zanango mais tocho landa la loi lobi ba jouer na ya bui kaka na eta oya bui ya zanango wana ça fait mal na motema eza pasi mingi na motema bandeko nanga bonjour bonsoir ya bandeko bolanda Irsil Botelo TV mbote na bino esika bozali mbote na bandako na bino mbote vraiment partout oyo bozali soki toye kolobela likamba ya bui eza po likamba ngo ezosala biso pasi alors bandeko tosenga na bino bato bolandaka biso tosenga na bino bandeko bosoutenaka biso po musala na biso ekende liboso ndeko nanga s'il vous plaît esiko zali meka ko partager meka ko partager ezana mutu muso azana besoin sunga ya bui moye bata osunga ya bui ndeni to pesa bino numéro ya bui ozana besoin numéro ya bui contacter biso to pesa bino numéro ya bui en tout cas avant yo otinda mbongo to avant osunga benga solo la na ye so s'agit ko benga na appel vidéo benga eta na appel vidéo solo la omona yendenga azali ya bui azana besoin ya lisungi to lela na gouvernement Mama Denise bosungela biso ya bui
akendaka papa prophète Konde o église à Liloba ya buya akendaka kuna prophète Konde abatindaka e ba recommandaka na hôpital moko mais eza cher mingi bino moko boyebi ba comédien mboka na biso bazaka na bango ne côté en tout cas ba comédien bolimbisanga na eko chrétien bino te na epe ko finga bino te ba comédien mboka na biso bazalaka na bango ne côté wana penza to yebi yango biso nyonso bazalaka na bango ne côté alors la famille to sunga ya buyi e oza malamu mingi ndeko okoti na émission na biso ndeko okoti na Irsil Botelo TV zwa temps ya ko partager s'il vous plaît. Partager émission na biso ya à travers partage na yo musu ndeko moko amona ngo azaki na posa pe asunga amoni yango à travers partage na yo asungi ya buyi e oza malamu mingi nzamba opambola yo nzamba opambola yo soki lelo ndeko nanga ozwili kanisa ko partager vidéo na biso kana partage oyo sali nzamba sungi ndeko moko ko ina vidéo oyo abengi asungi ya buyi nzamba ko pambola yo alors partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger meka ko partager partout to sunga comédienne na biso buyi o azana maladie o azana pasi o abotamaki normal Yabou ya botamaki normal et après sibitima kabo akomi aveugle. Abotamaki normal. Et balobi ke maladi o yabou ya zanango et ana ndeko moko kaka ya comédien nde abwakela ye maladi wana ya aveugle. Est-ce que ça solo to eza ya lukuta ba preuve ezali to ezate ya monde to ekolubela. Dernièrement, na kontaki na live bandeko moko na TikTok na yoki balobeli likambu ya basil bakol o totiaka basil. Biso bana basi pe ermo to ebate lelo ko bando tendeti yabu imishune jamais à la sensible. Wana to ebi yango yabu elongi na ye ezala kaka na basil ya milai. Elongi na ye ezala kaka na basil ya milai. Bakol o totiaka pe ekotaka na misu. Nga o na oyebisa bino soki na tie basil pona kende fete. Soki na zongi na zarana même ti na fete na zarana kimia te. Parfois na si sara fete na basil to mona na longoli. Et ça la nga misu pasi muso mona mai misu bandi kotanga. Bande comment basali ba analyse na bango na TikTok balobi yabu yeza na ngoteke babwakele maladi ezake basilo ya tsaka nde ekozie ba problème balandeleka na hôpital balandele ya komona na ye abanda kotia basil kala bakol wana nde ekozie ba problème mutu na mutu amemi version na ndenge na ye na batu musu balobi ke papa mona naenda bwakeli ya ipareti yabu ya sundola mona na Angola na si boyo kaka série moko boye ba makambo mo ebimaka ebele na réseaux sociaux à propos ya buyi na mwana na ye. Ba makambo ebimaka ebele na réseaux sociaux buyi atika mwana na Angola ya buyi abotaka sundola mwana na Angola na âge à 2 ans. Ba makambo ebimaka ebele. Mais moi je pense pas que papa ya mwana wana akoyi ko bwakela ya buyi malade. Je ne pense pas. Si c'est vrai malade yango uti na ba comédien kande to yoka ndenge baolobela ndenge bango moko ba comédien baoloba po to yoka ngona minoko ba tunsu to yoka ngona minoko na bango moko ba comédien kaka bango moko si c'est vrai que malade euti na ba comédien kande bino moko baolobela bandeko ba comédien baloba tout se paye ici ba au même mabe to sala kana se e futa makana se mabe moko te o sala na se e ke futa mana lola ezati mabe moko te osala na se eke futa mana lola au moins efuta mana lifelo alors nyonso tosalaka na se efutaka na se nga loba mutu neti ya buyi ata lelo lobi okopie ye okoma ye te ozaka doublir siko bato lokola baya buyi okovanda te kovandi lokola boye obule ocreye obule okende kinganga bandeko na oyebisa bino banga monda nganga na théâtre congolais eza lokwa muto oteka lipa na balabala bomona ba Kongo na biso otambola pa même 5 minutes omona mama mapa na nzela ya ndenge mona phénomène nganga na monda maboki
ba comédien belé ba kenda pa ba mama sokola sokola, ba comédien belé ba simba ba kisika pona succès, ba comédien belé ba yiba ba ninga makolo. Ake simba succès, ake simba kisi kwa yiba muninga makolo, ayiba succès muninga ba comédien belé. Baza bongo ebele. Mais soki malade ya bouyi e uti pa na bino ba comédien nzamba omona bino. Mutu nyonso koma obunda na vie aluka lipa aluka kwanga abokola bana ye, aluka lipa aluka kwanga ami bokola ye moko. Buibu ala na musala mususu te. Bande onanga omoni lo moko na oyebisa bino surtout mingi bandeko ba comédien, elo mona oyebisa bino omone bo sala ka ba théâtre nde bozaka mutu na succès na ye. Yaya lelo ata olobi okota mutu se ya mabele, ata olobi oke ko simbela muninga kisi oyiba ye succès na ye, otika la kokoma yete to otika la ko jouer lokola yete. Et puis succès oyo ozanango ezala éternellement te. Tozaka na ta ya ba mama bomengo, tozaka na ta ya ba mama Chako, que son âme repose en paix. Boyebi mama Chako succès o mama Chako azaka nango. Soto otala baya dadi kitambala bandoko nanga vanité de vanité. Si réellement maladie ya bouyi e uti na ba comédien de toyoka bozamité mamabe. Ozala comédien liboso to banzi théâtre, ozape comédien liboso to kusuki sa théâtre. Lelo ya bouyi olela, ya bouyi lelo aleli, lelo ya bouyi aleli aomona te. Tu ebi que vie, misu eza vie ya mutu. Misu eza vie ya mutu. Bobomi muninga misu, amona te, poazo atan sala théâtre te. Mais bobosani ke ya bouya vivra na théâtre. Bobosani ke théâtre wana nde vie na ye. Fwa sala théâtre po futa ndaku, fwa sala théâtre po lia. Ape na bana oya famille oya bokulaka. Bato bosala batu mabe. Tango bozwaka pena ovandi pena conscience no pena sala. Po sala mutu mabe bokanisa nini? Bokanisa nini? Ya pasi na motema. Mutu abota ma bien. Après yo comme aveugle. Po bino ba comédien. Po na musala moko ya théâtre. Toyoki balobi ya bouya na ba compte à rendre na batu. Mais bato bazaka na ba compte à rendre na batu. To mona bango na be mission. Toyebite ya bouya osala asala ki yango na ki hypocrisie. To nini toyebite. Mais si réellement que ya bouya zaki na ba compte à rendre na batu. Tenga to mona ngo na be mission. Po bato pe ba sala rapena o bazaka na ba problème na batu wana to mona ngo na be mission. To mona ngo na be mission na bongo ba salaka. To mona ngo elakisaka lelo ba théâtre na biso de soto koti na Jérémie Chabani. Bo mona lelo combien Jérémie Chabani obwaka ba jeton na tournage. Bo mona lelo ndenge Jérémie Chabani obwaka ba jeton na tournage. Do soto bito tala théâtre lelo koma jeton na jeton. Mutu so azo tourner, azo jouer mais eza meilleure façon na ya olakisa ba ya ko bwaka ba jeton na ba voisin. To mona ngona ba kuku na ba famille bota. To mona ngo. Même mutu loko ya bouyi ata jouer rôle normal, fa chiteka na kizengi. Ya bouyi na aida. Ata ba jouer ba tie bango ba jouer na rôle normal. Mais suka fa chiteka na kizengi. Ata ba tie pena rôle a bien ngo azo jouer, mais a chiteka na kizengi. Bandi wonanga. Obwa kele maladi po yo koma lokola ye, po yo jouer rôle na ye. Ce qui le loi koufi ozwa nini, ozwe le côté muto tika libanga na mukili ate. To sunga ya bouyi s'il vous plaît. Mais likamba ya bouyi to mona ba comédien ba olobela ngote. Ndenge zala bango na bango tala likamba sila na belle vie.
nde ba comédien boyaka olobela ngo bino na bino ebele awa ba ibutu basala ba émission eke pa ezonga ba ibutu baleka bafinga so likamba sila na Belleville wana boye kosala ba émission boye kofinga mais soki likamba SOS to sunga ndeko comédien boya te po ani motema mabe eza makasi kati na bino ene eza makasi ya buya ndeko na bino comédien ba comédien combien o bwana ba mbongo ba comédien combien o bosa ba don na bofelina na ba veuve ba comédien combien o bosa ba don to pekisi bino ko sa ba don te ba don eza bien na kosala mais il faut penser aussi ndeko na bino bosa ba don to boite penser aussi na ndeko na bino ndeko na bino o azwa ba traitement ndeko na bino o a dépenser mbongo o esenga mbongo o traitement na yezo senga mbongo a jeter bosunga ete bosala ba émission te e na ba comédien mususu mama Denise aza na facilité ya koyoka bango e na ba comédien mususu kutu baza ba pembe nya mama Olive $1000 eze lo côté pa na bino 2000 et lo côté 3000 et lo côté 5000 et lo côté ba $1000 eza lokwa ba $100 pembe na bino ba comédien bozaka pembe na mama Olive boko sunga ya buite ba comédien obozaka soki olobi likambu mbala moko gouvernement yoki esilami boko sunga ya bui te boko sata ba message te pona ya bui eko mata na présidence eko mata na mama Denise Nyankero eko mata kuna mama Zarana e bien message eko mata kuna balukata moye batinda te ya bui place musuba ke ko soigner miso balukele bo ophtalmologue makasi pour nous soigner boui miso mais ba comédien bozaka na ba fitilité bozanaka pona songi bozanaka pona kofinga bozanaka kotonga nde domaine na bino surtout yango bozanaka pona ba débat stérile so balobi likambasila na Belleville bolie boleki na ba émission boleki combien de comédiens au boleki bolobela likambu na biso ya buibui combien papa biso pasteur de la foi papa motema malamu akende kobondela pona ya bui ba comédiens bozana bolingo et na ba comédiens belé ba perdra ba vie na bango na théâtre wana pourquoi parce que moninga bomisi et y a ba comédien ebele ba kufa pe ba comédien ebele ba kufa ba liwana ba opeza la flou kana mamba théâtre siko bino bato bo sala ka pe baninga bazala na bo moité bino bato bo bokela baninga maladi carrière na bino comme na niveau ni ndenge bo sala la maboka comme na niveau ni bozu ba sponsor combien en tout cas na yaki ko partager mission nga oyo et pas bandeko bolingara ya bui bandeko nanga to partager s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Au continue émission au tali meka au partager na ba réseaux sociaux nyonso. To na posa to senga SOS pona ya bui. Ya bui aza comédienne ya lelo te. Aza comédienne ya depuis. A muto umela na maladie te pona mbongo ezangi non. Soutenons-nous vivants. Bozela te muta kufa boyo pesa bambongo ba katafal, bambongo ba cercle. Bozela te muta ya kufa. Po boya na ba contribution minene papa masumu. Boza wapi bo se sensibilisez-vous. Boluka solution pour la comédienne na biso ya boui et vous amala en tout cas courage boui. On est de cœur avec toi toujours bon de la vraiment
esika tozali tozobondela mpona yo nzambe alola asunga yo nzambe apesa yo makasi. Alors eza na oka malade ye eyaka mbangu me ekendaka malembe malembe. Bandeko na nga tokomi na suka ya analyse na biso. Abonnez-vous sur eza mbala noa liboso koti na Irsil Botelo TV. Quand vous abonnez kobosana te finir la biso cloche ya notification et vous ala malamu mingi. Tokutani mbala sima soki Yesu Masiya a zongite. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.